Qui m'a voté on décolle les caposa on vote abino bande balandia social télévision bon même ça non neto mesala ko ba ete to la panda ipona ko ba bosolo na etando eke masolo ya mboka tozongi sous comme konalelo ndenge to ba ki émission spéciale masolo ya mboka il y a vendredi 24 janvier 2025 et andi pe abino molobeli mokeli nibeko awa na Assemblée nationale les alliés Solomon Namboka John Fambe et Kamba Otoyambi na studio la biso na masolo Namboka John Fambe mbote na yo mbote ndeko mopandi sango John Fambe et Kamba zali député national membre de la commission infrastructure nouvelle technologie c'est ça aménagement du territoire infrastructure et nouvelle technologie. Merci beaucoup, voilà, John Fambe Azali, mouvement de libération du Congo, président fédéral, il y a Lukunga 1, John Fambe Bafota qui est awa na Kinshasa mingi na Lukunga na ende tokoleka na kobeta masolo ya biso mo kona lelo ya solo actualité ezali tokoleka na kodobela actualité ezali koziki samboka na mikolo oyo azali mokeli mibeko bazaki na activité parlementaire session et utaki aussi là bazali en pleine vacances parlementaires tokoleka na kolobela session et uti koleka na vacances parlementaires ndenge nini ezali ko kende na sima tokoleka na kobeta masolo ya lingomba oyaye ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ezali mouvement de libération du Congo oyo azali moko ya ba membre ya bureau politique alors mwana mboka John Fambe motuno to bandaka nango mingi na masolo na biso ya mbote to kota na muzindo ezakobe moko boni mboka. Merci ndenge boza komona que mboka na biso ezali ko traverser au nakolo basikoyo ba moment difficile pour na ete banguna ya mboka na biso ba telemi pour na ba agresser République démocratique du Congo. Et ça dit que na minute oyo toza na attitude ya kotinda ba encouragement na ba wazalendo na ba FRDC au bazali na front pour na ko défendre intégrité territoriale. Yaso to kotima boko na mozindo lobi ki situation ezalaki mwa yiki ki zumbuke Goma agitation sake bazui te banguna bazoleka na kokende baleka na kokota Goma na pokwa te kimekoti mwana mboka John Fambe ozali mokeli mibeko atako bozali na vacances parlementaires kasi et tout bino na ndi bandeko na yo ba collègue na yo ba député mususu bazali kuna ndenge bazali koloba yo zali na Kinshasa ozali komona makambo yango lolenge bo. Oui, effectivement to telemi le rôle à motomoko biso banso bakeli mibeko pour na toko kakotia mayele rapidement na kati ya mosala na biso na ba initiative parlementaire atako toza na vacances parlementaires bandeko oyo ya Nord Kivu Sud Kivu basangana ki lobby basali communiqué basali ba proposition na bango na exécutif biso pe ba député ba oyo to yalia wa tozali ko soutenir FRDC na simatata mokonzi école le chef de l'État pour na tomema moi recommandation ba proposition na biso pour na to parvenir ko stop na élan oyo ezali ko salema na mboka na biso na minute oyo ndenge tozali koyoka tomoni lelo pe tolani na tongo FARDC aleki na kosala mosala nango malamu bazoleka kotindika oyo banguna ya M23 baleka pena na kokende kozala musika kasi mwana mboka John Fambe kotindika musika ezali malamu mais bayi congolais population congolaise na mobimba nango bazala pour sa solution définitive bino na Assemblée nationale atako bozali na vacances parlementaires bokoleka te bokozela kaka ti mars auto na nzela bureau de l'Assemblée nationale bokoki koluka kopesa makanisi misusu oyo gouvernement et koleka na kotia en place pour mettre fin d'une manière définitive na makambu oyo ezali koleka na espace année de trop lelo kozala bazui lobi bazui te bazui kimi ekoti après lobi bazui tolandi décision
il y a gouverneur, il y a Nord Kivu, ou à Siliko Pekissa, traversé, il y a pirogue, dans la Kivu, ils allaient payer la population paye dans moins difficulté. Une solution définitive. Et maintenant, peut-être, dans le Parlement, Congolais, vous avez la bine européenne, ça fait une initiative. Effectivement, on a besoin que le président de l'Assemblée nationale, Azaraki, na mission, mais si nous avons rapidement pour nous mailler les masses au niveau du bureau, pour associer les élus pour nous ça une position définitive. Et la position définitive, à mon entendement, est allée les lois na émission ngai pour ngai ko sala guerre na Rwanda. Mbokoyo un état voyou. Un état voyou. Un état voyou qui emmerde la RDC pour des intérêts que vous-même vous le connaissez aussi. Nos richesses. Ils ne veulent pas entrer par la grande porte. Baliko kotabe la fenêtre. Alors à un moment donné, na banza, ce qu'il faut qu'on leve option. Dans l'Assemblée nationale, il faut qu'on déclare état de guerre. En tout cas, ce qui est dans sa proposition, pour en finir avec cette histoire. Et coquille. Il y a beaucoup de déplacements massifs. Nos populations, Koufa, pour l'intérêt, il y a des occidentaux, pour l'intérêt, il y a bateau Kagame. Au Azali Sima, il y a M23. Makila ba Congolais etangi mingi balolo ebongi to silana pona ko silana ebongi biso dans l'Assemblée nationale option faut te lever on nga na kopesa makanisi na ngai ezali ko sala guerre na Rwanda. On ne peut pas admettre que ba processus nyonso doit kolanda ba processus de paix bazali ko koka ko ya ko tia makanisi te pour to éradiquer bitumba oyo mais bazali ka pour Makila etanga communauté internationale ebongi na minito va réfléchir pour la sanction sévère à l'endroit de Rwanda. La sanction est plus la sanction est belée, non? Non, mais en tout cas, non. Et ça, la sanction encore mineure. Il faut pas sanctionner Rwanda. Et vous le savez que si la communauté internationale est se décider les lots, il y a que sanctionner Rwanda, les lignes vont bouger aussi. Cette complicité est coquille. Mon ami John Fambe, Assi Goloba a déclaré guerre. Tout y a des conditions, il y a déclaré guerre. Car il y a une assemblée, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, vous avez la vacance. Comment est-ce qu'on va déclarer maintenant cette guerre? Aussi longtemps que Yebi, état de siège, ils allaient pas bloquer, il y a déclaré guerre. Ma collègue Nayo, il y a Ituri, il y a Nord Kivu, Kimaka, bon, Kimate, c'est claque à la porte, il y a plénière. Tout qui vous a les canapés, Mozindo, il y a état de siège. Parce que vous avez une guerre en Ndenge. Dans le but, que la vacance parlementaire, Baro Beng, c'est une section extraordinaire, congrès, et que Beng Sama, les gens, les Cambotais, tant qu'on m'a mis en mal, et bon, il faut réfléchir. Bazaki n'a 25 km pour attends, non, mais attends, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut réfléchir là-dessus. J'espère que le président de l'Assemblée nationale, il y aura des options qui seront levées à notre niveau. Tout ça va recommandation du gouvernement. En tout cas, à mon entendement, ça suffit. Ceux qui vont dire que tiens, ben dis-toi que toi, tu me balide. Conseil supérieur à la défense. Moi, Namboka, Félix Tshisekedi, à Kokambayango, Kalamingité, à présider réunion au Conseil des ministres, au début que Maman Nalikambo et Kozala. Autour de ma situation sécuritaire à l'Est, na koleka, moi Namboka John Fambe, à lobby, pour naïe, ça suffit, et Sengeli va déclarer guerre. Alors, moi Namboka John Fambe, Nangonga Oyo, tout à la caméra malamu, avant Conseil supérieur de défense, d'ailleurs que l'émission sur les canaux YouTube, Batnion sur les canaux Kolanda, bateau va occuper pour siéger dans le Conseil supérieur de la défense
okoki koyebisa bango nini yango te tokota sujet oui bas si ma chef de l'état balanda orientation na ye toko négocier soko mokete na M23 ezali position chef de l'état bas na sima na ye pe ba arrêter ba stratégie moko pérenne ou eko éradiquer définitivement bitumba na est bakoka kotala pe ba soda na biso ba FRDC baza na front pour na ko doter bango ba moyens nécessaires bakoka ko bunda parce que c'est ça aussi le grand problème au biso na l'Assemblée nationale tozali kolanda likambo wana mingi. Comment bazay ko doter ba moyen na bato bazay ko bunda pour batiki ba famille na bango en tout cas na kati wana ebongi ba meka ko arrêter toutes les stratégies pour la mise en condition malamu ezana ba FRDC ba wazalendo bazay ko la pongite batala ndenge to ko soutenir bango to ko encourager bango pour na ba ko bunda na ekolo ba telemi pour ba bunda lekolo bazali ba patriote. En tout cas, ça, je salue vivement au Bazaï Kosala Pekuna, ezali pour na kolakisa que patrie na biso, ezali na bateau ba patriote au lelo, bakoko ko sacrifier vie na bango pour na ngomba na biso. Et lelo ba lever ba option, ba zo ba décision moko pérenne oyo et koki ko éradiquer définitivement les cambo ya guerre oyo. Merci. Mais il y a pas de tout pour ta deuxième sujet, tant au lobby et le comment elingai. Il n'en peut belé zoloba trahison la kati ya armée. Bino na l'Assemblée nationale, ce qui est comme Makambouya, défense et comme un huis clos. Huis clos, vous faites notre bino, population, et ce qu'on a mal à monter. Et ça va huis clos, vous faites les bino moko. Est-ce que les Gamoko y a trahison ou la carte y a l'Assemblée nationale, la plénière la bino, de manière à ce que l'armée et le Cameroun ont besoin de la casse in amont, tant qu'il y a trahison, gauche, droite, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans le français. Na banza que Bolandaka, ancien président de l'Assemblée nationale, a tout naka na ba député Misusu, ba quitter ba groupes armés. Alors ba na polele. Mais bobi que tous allez infiltrer, ils avaient sécurité. Na armée, bi pas imaso, na Assemblée nationale, ba information yon se zakobima. Et par moment et bongi que marambotali sécurité en boka, total amololengeni otoro ko aborder en haut. Yango mo ya très souvent ba senga ba huis clos wana pour na makambo belé ba stratégie to ba proposition to ko ça na lingoma na biso et ko ba ko fuiter. Mais malheureusement batomité mamabe o bazai kat na biso toza ko lia na bango toza ko mela na bango ba ça la toujours masso pour na ba communiquer makambo na bima libanda ya mboka na biso. Mais il faut absolument que Congolais comprendre que et qu'on s'arrêter un jour. Mon gouvernement congolais o azali awa o bazai ko utiliser na cadre d'infiltration. Un jour, bango nyon se robana poissa. Et bon, il peut l'état ça la moussala pour poursuivre bango. Merci. Moi, Mboka, John et Famé, on les acquis, sujet de M. Liboso, pour les acquis, maintenant, actualité, tu vois qui, que Zanga et Angoté, que Beta Angoté, surtout que tu as Molobeli, Oyo, Bayo Kakaï. Tu continues à Masson Abissami Balé, ils allient à solo l'activité parlementaire. Moi, Mboka, John et Famé, vous êtes en pleine vacances, session budgétaire. Et outil na koleka il est qui boni parce que il y a un budget oyo batza ko se plaindre que budget komata kasi retomber dans l'eau la population ils ont mon raté ils acquis la session budgétaire to landio na bokebi to monio za que foro moulin on va komata ko zo maloba kasi population oyo peut ba voter yo ba causer la pète en retour. Et là, on a dit salaki wana baleka na kuzwango na mapenga na bango na maboko na bango pour ba on peut baleka na koza malamu na société. Na tout tondi pour na mon question aux aligner une question importante. On a travaillé dans la session budgétaire Oyo. To banina na maimalobi balobi reddition de compte total à ndengeni ni mbongo zaki utilisé na session na année où il est caca, tu as relevé ma faille, total et pas bas crédit alloué et ça qui utilisé bas crédit ça qui utilisé et pas n'andenge mon sous total et bas nyongo et foutami n'andenge l'homobanité conformément à la loi, tu relevé que le problème est belé et puis tout ça qui va proposition à biso et ben quoi il a biso budget ou yasika ou bah doté mbongo dans un plan de priorité, ça veut dire que projet où ils allaient maïmatalinzela l'otili qui là siabana courant projet à priorité to sali mosala wana dégager mbongo renforcer secteur wana
pour la population à Koka. Kota là que l'Assemblée nationale et Sali Moussala pour renforcer le secteur vitaux, Yambo Kanabiso, pour un niveau na bango ba sentir que ce qu'on le loba lobi na Katia, na Ngandajika, na Lukunga, na Moamba, na Changu, bipa union so babaki ba kotonga ba école boye, ba école wana et salema, exécution nango salema. Ceux qui ba lobaki ba ko lutter contre banditisme urbain, il faut renforcer l'appareil sécuritaire na niveau il y a ministère intérieur pour lutter contre banditisme urbain. Ceux qui balobaki que bakotonga banzela, en tout cas maswana tout soit qui en a bras le corps total ba secteur prioritaire renforcer mbongo kuna na au gouvernement ya kinango ozaki projet gouvernement session on a to clôturer yango sika o ezali na minito ezali o babengi contrôle na évaluation na kati ya commission pe na ba plénière na biso so to zongi to kotala kaka programme en gouvernement budget to doté gouvernement et puis totali to bani ko sala mosala na biso oyo ezali ya ba lobeli ezali nini ko contrôler rigoureusement exécutif ko évaluer ba programme na bango ko tala exécution ya ba projet oyo ezali en cours pe ko lobela ba na mboka rapidement ceux qui te contrôlent que tala kotoyo moussala les akosel mamala moté donc pour na moussala to sala qui te clôturer session budgétaire mboka ezali doté na budget et bongi siko to sko évaluer budget auto doté mise en exécution il y a ba projet oyo population a ko se retrouver nango nde moussala siko to ko sala ceux qui to zongi auto bengi nango contrôle parlementaire na évaluer ko évaluer ba programme nyonso o ezali en cours. Dans la session aussi, il y a des sessions budgétaires, mon avocat John Fambe, 145 territoires. Vous allez quand on a député national, donc on a gagné dans Oyo, tu vas en Gandajika, tu vas en Kolwezi, tu vas en les Kanakoyeba. Vous avez une liste, vous avez 145 territoires. Vous avez des territoires qui sont 145 territoires, mais d'une manière concrète, vous avez un monde. Écoutez, vous voyez que ce que tout le territoire, mon sous nos collègues vous savez que dans le territoire na bango misala ekokisa même ba fa ezali neti anzela banzela beaucoup tonga l'hôpital botongi école botongi maso boniko tonga menzela eza malamote bipa mususu ba laxi que awa basali le côté bipa mususu ba bi entreprise o ezali ko exécuter projet yo à tongi et le côté donc tu évaluer qui en gopé na kati ya lingoma na biso to sali ba proposition na ministre à plan to talisie ndenge nini rapidement faut exécuter gouvernement exécuter projet monene ou ko soulager tant soit peu ba population na biso bazali ko vivre na ba territoire alors pour na sujet wana to tiki tango ndenge na yebisi bino pour na basa à mosala pour na toya osala évaluation nango na session otokoya awa mais to tiaki sete to tali ndenge nini tokotia moi falanga to baba renforcer programme to projet 145 territoires pour ne permettre bandeko na biso bazali na ba territoire bakoka ko se développer soki kuna lotili ke koti moi bandako ba école koti moi ba l'hôpital koti ba tongi yango c'est un gigantesque projet qui va en tout cas inciter le développement dans le territoire na biso to sali mosala monene na mayo wana naza ko senga na population bazali na intérieur ya mboka batala ndenge sikoyo to ko sala suivi ya exécution mbaloyo ya projet ba faizala ki année passée to relever en pe to bengisi ministre to ebisi to bendi matoyi to lobi mbula la mbula ezaka na makambo nango mbula toza ko banda na la promesse au salibiso tolingi mbalo to sunga tata mokonzo ekolo faut exécuter programme to projet oyo il y a 145 territoires alobi iyo azako se mettre au travail rapidement azako tambola pona basala masso exécution ça les mandenge longobani alors on attend voir nous à notre niveau comme dans le lobby ezali suivi pe contrôle to kota la siko na session to kozonga nini eko bloqué mais boye baté ba kongomani ba ko se retrouver dans ce projet mais il y a une certaine opinion hein. N'invitez ceux qui sont d'accord dans l'opinion. Le lobby, pour l'unité, dans les 145 territoires, associé qui va éliminer côté où il y a un territoire.
baleka penda la kozala au lieu que bango bazeka la kozela ba accompagner plutôt gouvernement na misala oyo kosalema na ba territoire na bango. Peut-être vous êtes d'accord na yango. Oui, naza d'accord, ba collègue nanga ebele ba souleva ki yango, ba zwaka ba députés provinciaux, en tout cas na invité point ba tchaki à l'écart ba députés nationaux, mais awa to souleva ki question wana que ba tcha contribution ba député pour ba yebi ba problème ba territoire na bango, ba yebi pa nini ba kotali sa bango que koto ezali malamu koto ezali mabe. Eza ko sengelo ko morote. Ezali qu'à chaque fois que projet wana ezali ko salema mise en œuvre nango, ba député baza ko participer na matérialisation à projet wana. Alors, ezaki na bosengi na session na biso ba député ba télématique pour ba que toza na besoin pour contribuer na kati ya projet wana et na banza ki besoin ki on va bras le corps et il y aura des résultats escomptés. Une évaluation yomoko, il y a session budgétaire eutique aussi là. Évaluation là nous pour na mutu na moke batami na sima. Effectivement, mbalo yo na banza que na session eutique aussi là to beti sete penza na oyo balobi ko matérialiser ba projet ya gouvernement. Pe ko tia misolo na ba secteur otobengi ba secteur sociaux de base. Ezali ba secteur oyo ebongi misolo e alawana pour la population a koka ko trouver gain de cause. En tout cas, ezaki motu yaming pour nabiso ya kotala ba secteur wana et puis esalemi na ndenge no mobani. Mona mboka John Efambe. To yebi yo. Bato pe ba ponaki yo ba yebi yo olobaka obombaka na hote. Ba yebi toyoka tangu oyena na sur la partie te hein. Eza évaluation à session. Mokambi na bino parti mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre. Tant bazaki na kama budget batakaki d'une manière personnelle et belé ba fungoli munoko babi oh mais ndenge nini lingomba na ye bakeli mibeko oyo ya lingomba na ye bafandi kimia bataxe kutu mwana mboka John Efambe yo bayebi yo koloba kama yokoki koloba te ikamango lekaki boni bino na bakati bakeli mibeko bokaki mwa pasité mokonzi na bino bako beta ende mwana maloba bino ba IMLC bufandi kimia. Boyebi que eza session nanga ezali mandat nanga liboso bato ko limbango. Assemblée nationale ezali na ba bengi ba jeux et coutumes, ba pratique parlementaire et parole et pesa makapé botolo makana président Assemblée nationale. Ceux qui ont signé parole, président a pesiote. Aucun robot les micros, robot les micros. C'est à tort que bazo taxer biso que peut-être que tu aurais réagir. Mais le MLC est bien représenté. Le MLC et yoki ndeko oyo asegaraki na logique de choses, il fallait absolument tokoka biso ko apporter lumière sur la question. Mais président de l'Assemblée nationale, Oazali n'a droit à couper sa parole, après ça qu'il y a une opportunité ou anate, to sengaki, alors qu'il fallait tout l'andangue basé sur ça la par groupe parlementaire. Mais si je me rappelle bien, député MLC Oyo a Jackie parole et bon qui a l'obana lingala pour na baimbo kaba comprendre, maloba qui on a le poto et ça là qui est batebele va comprendre quitter. Mais il avait réagi, mais d'une autre manière. Mais ceux qui ont na la parole, n'engana lo banalinga la pona recadrer ndeko oyo lobaki. Mais je ne pouvais pas m'improviser parce que je n'étais même pas inscrit sur la liste. Il y a groupe parlementaire na biso pona la parole. Il y a intervenant. Alors ceux qui babi John Efambe alobaka ndenya lobaki te et bongi to respecter makambo ndenge sale maka ku nezali zandote nazaki inscrité et puis de deux bato bazaki inscrit ba yebaki nde méthode to manière ya ko répondre moto à sigaraki na logique à makambote. Ça c'est une chose. Et puis ami balé to misato. Il ne revenait pas à nous parce que même il fallait pas poser problème na VPM, il fallait poser problème na première ministre Moutaï qui présentait ce programme à gouvernement. Mais apparemment Azaki n'est là comme un message qu'on a faire passer. Mais à tout Alexandre cadre na combo ya VPM. Alors premier ministre tant qui parole à mon entendement fallait recadrer en gros. Soit président de l'Assemblée nationale.
Mais tant que tiki yango, ben gars comprendre tel. Mais si jamais Isaïe qui est dans une parole, n'engana lo banalinga lokola ye pour natali saye que oyo lobby ezali yango te, tala oyo ezalaki prévu pour namula oyo ezali oyo ezali na cadre ya budget oyo budget programme parce que tozali ko muter na cadre budget programme et il y a des prévisions quant à ceux oyo ezala koana. Mon amboka John Fambe ozali kolanda actualité na Bokebi bakamwe koleka na Kinshasa tozali na ba problème bato ba pona yo bakolela transport pasi oyo ezali na kozwa transport demi-terrain likambu ya kuluna banditisme urbain tozo ebate tozo kende wapi bino bakeli mibeko mesure d'encadrement bolandela nous paye malamu ba oya bino bazolela mikolo nyonso bakati babomi mwana mboka ancien directeur général ya RTNC na bosani kombo a présenté ba condoléances na ngai en tout cas et pas inaye abungisi mwana na babomi na bakuluna bakuti et pas na bango tout est ndako mususu ba retrouver corps ya mwana na ezali pasi. Ministre intérieur a une opération ndogo. Ministre national, Jacques Menchadani. Ministre de la Justice a eu, avec beaucoup d'insistance, peine de mort. Mais on dirait, Ndobo, la peine de mort et Sangani, est doublé tôt, il y a beaucoup de Siko na Kinshasa. Moi, Namboka, John et Fan Malo merci Mingi, Nabanza que il y a un effort total, il y a moi Nabokebi masso, parce que il y a une main noire dans ces Malikambo. Balimba s'émet terreur au sein de la population. Et cette main noire, il faut rapidement, exécutif, et travailler pour démonter les réseaux. Et en ce qui nous concerne, au niveau de l'Assemblée nationale, Sorotozongi, il faut absolument, tout le ministre intérieur, pour nous repérer sa recommandation à Bisso. Tout ça, pour lutter contre Kuluna, banditisme urbain. Mais exécutif, membre du gouvernement, gouverneur à ville province à Kinshasa, il faut pas démonter les réseaux où il y a un ciment, il y a main noire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans un laps de temps, le phénomène est s'accroître. Comme qu'on décapite Batumitu. Comme qu'on côté la Batuna Bandako. Et Mati, malgré que le ministre de l'Intérieur, malgré que le ministre de la Justice, a mené une action sur terrain. Donc c'est un plan contre la République qui s'est installé, qu'il faille rapidement démanteler. Mais en ce qui nous concerne, je rappelle encore que nous allons travailler pour faire des propositions au gouvernement pour éradiquer définitivement cette insécurité dans la ville de province de Kinshasa, même aussi dans Okatanga. Oui. Même aussi dans Okatanga, phénomène Ouanezali. Donc, il faut vraiment des mesures drastiques. Et nous allons formuler des recommandations pour que le gouvernement puisse mettre à la disposition de nos populations maïmaso pour permettre la sécurité na bango. Mais, boyebate, nazako yokabat bazali ko douter. Pour le phénomène, il y a un phénomène où il y a la ralamboko. Mais il y a un mbaloyo. Je ne dirais pas comme les autres, mais c'est un autre plan. Où ils allaient, un plan, et autres salemana, Estamboka. Et nous avons une vigilance dans le ministre intérieur, vigilance dans le ministre de la Défense, pour renforcer la sécurité, la souci dans la commune, quartier, Pérou. Effectivement, les policiers et Mata, pour lutter contre Yango. On a rôle pour Yango, on a besoin de recevoir recommandation à Bisson. Mon amboka John Fambe, il y a moins de vacances parlementaires. Tout le monde a qui au Kendaki na stade des Martyrs. Likamouya Arena. Tout ce qui est dans le monde. Tout le monde qui Bakoya, Okobenga, Okobengisa, à niveau du bureau et assemblée. Mais cette histoire, on pensait que le Kolo Kiti, ils ont reprendre, mais malheureusement, c'est toujours un silence de mort. Non, du tout. Le gouvernement et Tiaki Mongo conteneur les Arabes bloqués.
au niveau à Matadi, et puis il y avait un problème administratif au ministre actuel, parce que, continuité à l'État, le ministre Fouamba a hérité d'un dossier où il y a un ministre Alikende qui Kazadi. Alors, tant qu'il fallait travailler pour que est-ce que le dossier où il y a un conforme, procédure où il y a un conforme. Il faut qu'on interroge le texte na biso. Pour la posture, il y a continuité à projet. Surtout que c'est un projet où le chef de l'État a tenir na yango. Alors, et ça l'ité que na sali maso, na sali au babengi na cadre d'initiative parlementaire, dans la question orale avec débat, mais na session budgétaire, toka ko programmer en côté. Ba programmer en côté parce que tout ça qui na misala est belé. Ba le but que maso et kozonga na session en mars. Pour na ko expliquer na représentation nationale et pas nini tokomi na dossier arena mbongo ebimaki boni etikali boni de la livraison il y a palais sportif voilà ezali quand exécution il y a bafalanga oyo ye ati ezali conforme na loi nyonso na totuna qui est metomoni tantôt que les vacances parlementaires ba kiti na IGF sur terrain ba annoncer reprise il y a ba travaux que na salué qui mais dans le bas qui était que pour reprendre les travaux nous avons saluer nous avons encourager initiative action à ministre nandinga kitina IGF na terrain mais nous avons exclure contrôle té na maimatali gestion ya mbongo wana e bandeli pe sukanango tokoza na miso na kati ya projet wana pona ba kongomani ba ebaki mbongo ba contribuable congolais ezalaka contrôler rigoureusement na balobeli na bango pour na ezala utiliser en bonne et due forme. Donc à ce stade tous les attentes tokozonga mais na cadre de vacances parlementaires nanga na kokeneko visiter na kokita pour na tala ba conteneur o ezala ki bloqué na Matadi et yeboni est-ce que ba barre de fer wana ezali utilisé uniquement pour na centre financier pour na arena et que polluer marché na bisoté à ba barre de fer awa donc na kozala boké bi masse pour na kotala un peu procédure ou conduire ministre pour na ko reprendre ba travaux décaissement à sali pour na ko lever ba conteneur kuna ezali masse na za ko sa na cabinet na mikolo to na kita pour na landela ngosusu na tima boko na ngai pour na ba kongomani baza éclairer na maimatali arena gestion ya mbongo wana tina ndenge ba travailler aussi là. Matondi, mwana mboka John Efambe Kamba Molobeli, population, député national, président fédéral du mouvement de libération du Congo, Yami Sato, aussi au quotidien Moké, Naoto Ngaito Banda, vacances parlementaires. Mwana mboka John Efambe. Sur le terrain, au Pémito, bon, ils ont tout tant sous côté vacances na poto, pour vacances parlementaires, tout sous ces arts na poto, parce qu'on a Kamba Moko, la côté session. Mais yo to moni aux Ali, on dit que ça dans le terrain. Non, pour le coup, non, na sali ouverture na Kitambo, na 200 bras, je pense que Zaki va les 28, dans sali ouverture, il y a vacances parlementaires, na Kitambo, na Kitambo, Bazaraki, Baibili, les Ali, Nazako poursuivre Sikoyo, na cadre, il y a sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, il y a un canevas, il y a des centres, ils ont déjà établi. On a une ouverture dans la population, aussi ils ont un service, dans ça des centres dans l'arena, dans la infrastructure, ministre Guissaral à qui la semaine prochaine, pour la érosion ils ont na Delvaux. Érosion on a ils ont causé des dégâts et belés. Il faut absolument un manga pour tout cela, tout ni plan ni basali pour lutter contre l'érosion on a pour la population et ça collé là. Donc j'ai un canevas de travail où nati en place et que ça là et permettre ngai na koka kozwa ba rapport na koka ko rédiger rapport parlementaire na soki na silisi ba descente. Donc na koki que soko mokete ko saper vacances parlementaires oyo pour na kende poto ata soki na okende mais faut na silisa canevas de travail na ngai ya terrain. Donc bokolanda na mikoloza koya descente na nga monene na Delvaux na ngali makuna pe na arena pe na ba commune mususu pe na ko évaluer pe banzela o ezako salema déjà na kati ya ville province de Kinshasa pour na ko désengorger ville na biso
En parlant des vacances parlementaires, mais tout le monde qui descend, les acquis vraiment, les acquis en pleine session. Tout le monde qui va député, nous sur Kinshasa, Bozaki sur terrain, mais on dirait qu'il n'y a pas eu une solution. Tout le monde yo précisément, c'était la rivière au côté de la Gombe, la Bossani Komodango. Vous êtes sur le terrain, mais le ressenti sur la population en termes de désengorgement, là c'est en termes de transport, pour les équipes de transport, comme si rien ne marche. Mais comment ça? Parce que tout ça qui marche pour notre yama qui déjà on a tra, après si biso makanisinaye, après biso n'est pas à lutter pour na kobundana pour na train zonga, barayo bazai kotonga. Barayo mususu balongoli kota kitambo na peso yoki yango. Dossier on a tout na boke bimaso toujours à Londelango, mais barayo bazai kotonga awa. Ministère ya transport et ça mosala maso pona kokoka kotia ba train oyo kozala na ko faciliter transport urbain pour bato ba ko lutter ko bima et plutôt lutter contre l'embouteillage. On a ministre à l'obela ki biso to ba ki monto métrokin to ça qui descend sur terrain to zwa ki ba préoccupation maso ya ba kongomani peut to talaki maso to tiango sous forme ya ba recommandation au to kotinda na gouvernement. Boyeba ke biso tozali exécutif te. Biso to constataka. Soki to constater pe to sali ba recommandation, to formuler ba recommandation, pe to sali ba proposition na biso na ba exécutant. Alors, pour na maimatali embouteillage, la commission ad hoc et clôtura qui mosala na Kinshasa, et rapport et ali, j'espère bien que copie est déjà à niveau gouvernement. Total à ce qu'au temps pour évaluer l'exécution de Denisha qui n'a terrain. Tokati, les vacances parlementaires, pour on a vu ce qui penda totika na minute zomi na mitano, mouvement de libération du Congo. Mon bureau politique, président fédéral Lukunga 1, Boni Ngoma la. Non, très bien, parti qui se portait bien, to ultima ponomi, to sala qui au babé rentrée politique na Lukunga. To sali ba matinée politique na Lukunga, to zali toujours ko armé base na biso, to zali ko armé ba militant na biso, base à la prêt pour na ba action politique, ba activité politique oya mikolo zali ko ya. Biso to se préparera bien avant. To zelakate que non, ba perodo e kobanimbo non. À tout moment tozali ko conscientiser bango, tozali ko pesa bango idéologie, tozali ko pesa bango makasi na kati ba mibota. Basa la adhésion massive, bako ko recruter pe, bayo bazali ko kola lelo parce que yebi que lelo boy baté la majorité il y a ba jeunes et bongi bazala encadré dans ba parti politique ba o balingi ko yekola mibeko bayo balingi ko yekola ndenge politique ça les maka. Alors tozali ko senga na ba communaux ba nini basa musala wana ya ko conscientiser ba militants na ba militante na kati ya Lingomba. Donc mosala monene za ko sema na Lukunga na ba matinité politique tous allez ko marteler sur question on a parti ezali vraiment en bonne et due forme. Comment bima? Effectivement et boni papa. So otali na Bujimai tant chef de l'état kendeki. Bon moni bien que le MNC a ko respirer, botali na Kananga, botali bipai maso, bozo sentir que parti ezako respirer na ndenge et longobani. Mais attends, mon le mon côté, na basi perception sur Tangia na Mbushima Kananga, tout le monde bilili kasi en termes de vote. Okozong sanga na mai salema kité OEC l'équipe boyebi ba condition nini maponomi zalaki na kozonga wana te mais na banza que président national bureau électoral na biso bazaki ko tiasko stratégie pour na ko pallier na ba problème maso ekoya dans l'avenir. On a tout kozwa ba élu na bisika maso wana. Mwana mboka John Fambe kaka na likambo etali parti politique abino tolobi ozali mokambi ya Lukunga 1 Lukunga 1 Kinshasa Gombe Kintambo Lingwala na bosani nani wana na Kintambo Kinshasa Gombe, Lingwala, Barumbu. Santé nango, dans la commune Nyoswana, ils allaient boni. Oui, très bien. Oui, bien que c'est aussi ma pronomie relâchement ils allaient. Alors, on a un plan mon corps pour le recrutement. Il y a un animateur, il y a un souffle, Yassika.
Parce que il y a un moment donné qu'on relever dans ma fonction, soit dans la fédération, pour la jeune, on va aller efficace, on va s'adapter dans ma condition politique à ma commune politique. C'est vrai qu'il y a un vieillissement de certains cadres au niveau de la commune politique. Et ça, je suis en train de travailler efficacement pour pouvoir maintenant, Kotia, bateau, se contextualiser dans le contexte politique. Il y a la commune, peu vision à l'ingoma, peu vision à la fédération. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait. Et puis, il y a la structure d'appui, il y a la commune, rue, etc. Dans le conseil à Bangope, sala mosala pour recruter, animer la commune politique. Donc c'est un travail qui est en train de faire d'ici 6 mois, 5 mois. Je pense qu'il y aura vraiment un grand changement dans l'animateur. Et puis en même temps, dans la situation, il n'y aura pas la biso, dans les personnes désireuses, il y a pour travailler dans la commune politique, contacter la fédération. Pour la nomination, il y a commune, il y a des personnes qui sont aujourd'hui fatiguées. Hein. En politique, par moment, par conviction. Depuis quel âge? Eh bien, attends, Léo Nazaï député. Il faut absolument que Motomoussou soit à côté, Azala bien convaincu que Naïna Lingomba au pona pesa makanis nangai, mais ceux qui un jour opportunité, mon ami Nakomata. Mais il ne faut pas qu'on se fatigue parce que moi, avec moi, si vous ne tenez pas de réunion, vous ne travaillez pas. Je considère que c'est une commune politique morte. Il faut un moment que les gens puissent, par eux-mêmes, qu'on a vu sa partie, qu'on soit la réunion, communiquer sur l'idéologie du parti, qu'on tali sabato, MLC outi wapi, ezo kende wapi, ezalaki wapi. C'est important. Donc, c'est à ce niveau-là que nous avons la restructuration, nous avons préparé un mot pour faire vivre la commune politique. Il y a une certaine opinion hein, à Kinshasa, où Ezali Kolobaet et le mouvement de libération du Congo, ils sont en perte de vitesse. En perte de vitesse? Parlons mouvement de libération du Congo 2003, 2006, 2011, 2018, 2023, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa n'a que 3 députés. Vous êtes d'accord avec cette opinion? Est-ce que l'opinion a dit que en 2006, le parti politique est Akiboni Namboko? Est-ce que les gens ne tiennent pas compte de ça? Le parti politique est Botamilo, la champignon, les lots. Est-ce que vous avez tenir compte de ça? Ceux qui toquent dans en 2006, tous ceux qui ont MLC, tous ceux qui ont perdu. La partie aux qui phare, il épaisse et compétit sakate. Batunion bakenda qui na union pour la nation. La partie yakiwana. Bamsou bakenda qui na obabenga qui AMP à l'époque. On n'avait pas beaucoup de partis. Les lots moutunion sont à sali parti naï. Les lots moutunion sont comme ceux qui ont eu abimi ministre à sali parti naï. Ceux qui ont eu mbongo à sali parti naï. Alors bazo salango pour na besoin de la cause, bazo salango pour na nini. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, en 2006, tout le monde a élu plus de 30, ou plus de 40, il y a 50 quelques poussières. Plus de 40 en tout cas. Plus de 40. Les loyaux, avec ma partie, et botami, et belé, tout le kabola, c'est comme ils sont sauté. Tout le kabola, ils sont basso. T'as là, regroupement. Et tondi, dans Mboka. Est-ce que tu as un contexte? Autre temps, autre mœurs. À cette époque, il faut voter la multiplicité à partir de Kiboité. Tant on va partir de Botamé Belé, Batebélé peut Bakende, ça va partir Nabango. Mais tout ça, qu'on travaille quand même pour dans chaque circonscription. Tout comme vous avez, dans ceux qui m'y balété, mais élu mon croisangate. Ça, c'est maintenant l'efficacité à bureau électoral. N'a pas stratégie sur en place. Moi, je suis un fameux Tokomi, na Souka Kasimotou, na Moko Pena, na Bosanaki, tous les Kaki. Ça, il y a une peine de mort. Atumsous basali pour, atumsous basali contre. Pour na yomo na mboka Johnny Fambi. Tu appliquer peine de mort à l'endroit il y a ba kuluna, à l'endroit il y a bato baso condamné ou to kendeka kana prison à vie. C'est une question délicate. Il faut absolument évaluer en haut. Et je pense que faut la pesanteur nuance. Le pour et le contre, qu'on un peu, et puis qu'on tala les camois na boké bimaso. Les alliés, qu'on évite en besoin sur une position en ce moment, c'est une question qui devait être débattue, ou qui devait c'est une discussion dans le salé à niveau, il y a une institution à biso pour notre lever d'option.
c'est pas la va-vite comme ça que tu auras l'éveillé aux options quant à peine de mort ou oui, pour lui, on s'en a contre et en gros. Mais je suis persuadé que ça peut être la bonne voie de sortie, mais il faut faire attention aussi. Hein. Les causes à l'embellement à double tranchant, donc c'est des questions vraiment délicates qu'il faut vraiment analyser, et puis lever une option. Tokomi Nasuka, Johnny Fambe, Malabasuka pour Nayo Namokonale. Na pesi bana lukunga ba sombote na sengi bango bazala toujours côté les mangui na matali mouvement libération du Congo président national Azaro Tchama ele na maso pona lingomba na biso ezala toujours na niveau o bango balingi pe na niveau o ya lingi mais bongi to accompagner ye tous à biso banso pe na sima tata mokonzi école le chef de l'état pona moment le pays na biso zai ko traverser il faut to soutenir ye na lo sambo. Il faut te soutenir pour na mutazali commandant suprême pour na tokoka ko komisa mboka na biso pe bitumbe sila na est na ndenge longobani. Ya Solomon na mboka John Fambe totondi botondi ndengo sila kondima. Koza mbianga mina biso na mokolo lelo na masolo ya mboka matondi. Matondi mingi. Tokomi na suka pona mokolo ya lelo merci mingi na bandeko bazaki na technique basungi biso potoleka na kosolola na mwana mboka John Fambe Kamba tokutani mokolo ya lundi nangonga ya 9h wana pena tokozala na débat na babiangami misa tokozala na bango na plateau na biso ya masona mota tikese kimia bomboto bondeko eleka kozala o mabota ya bino tokutani na mikolo ezali kosa Masolo ya mboka Élysée Ouamara reçoit sur son plateau John Fambe, député national, président fédéral du MLC. C'est bon, quoi. C'est bon. Et l'équipe bonne. De l'Assemblée nationale. À suivre, ce vendredi 24 janvier à 9h sur Social Télévision, le numéro spécial de votre émission Masolo ya mboka.